na tolote aya ko boake la moi si Belle-vie na nzoto pete chika ju odie ne biso to lobaka na chiluba elle accepte pas moi si maman bina kuba elle accepte côté muso jouer rôle qui vieux si là. Alors deux personnes différentes, deux personnages différents. OK, na film on va jouer. Lorsque la maman a bien dans la conscience tranquillité. Ngana linga ki mwana na boyaki. Ngana linga Belle-vie azana monde wana te ya misapi. Belle-vie ayebi nzambe. Asambela ka nzambe na ye. Tolobi te Belle-vie azangi lisumu. Belle-vie aza mutu ana makila na mai lokola biso. Apa na masumu na ye. Apa na mabe na ye sala na le passé. Toboite. Est-ce que biso tant que le battre baka Belle-vie aza bien. Le passé n'est pas bien te. Mutu nyoso za ka erreur. Nzambe kuta sala ka erreur ya ko sala Satan na ange de ya lumière. Ange qui toko koleka ba ange nyoso. Et ça que erreur parce que le loi commandant. Akoma mo bundisi. Alors si la za tranquille. A obiso eza makamu mwasi aga mwasi. Linda nda bongo ayende ko sala musala. Yo lokola vanda ki ona mutema. Ozi ki lesibien nozo luko bimisango boye na télé. Macho oui. Devant bato belé. Pour ko beta ka Belle-vie ba pic. Lukana obongisa makambo belé na vie na yo. OK poto na ki mukolo est-ce que nous te ko permettre ka yo beta ma vie ya? Pour déjà pour toi nzoto ana ki chasse c'est lembaki. Est-ce que ko permettre ko yo karamalili nyoso ke beta kayu? Okoza na ba crampe na maboko te ba rhumatisme te nyoso na fokanisa. Longo na distraction. Ya ko yaka yo luko nuire vie ya Belle-vie. Ona makambo bela ko bongisa. Soka za ba pomade ya ko masser po. Po ko mama makasi misunya nzoto ko mama makasi. Po zo moya ko beta kayu. Yaya luka moyen na no luka o sa ba recherche. So pesa na nzela chirurgie luko ke ndoko sala chirurgie. Ko la Belle-vie ate po Belle-vie aza bien. So ka za poso ke mata poto ko mata. Europe, États-Unis. Ako ke de partout dans le monde. Donc, yo à part makamu wana ozana makamu susu ya kosala te machori. Oyo ozana makamu susu ya kosala te bébé. Oh, c'est la première soin. Ce qui est parce que nous avons la TikTok nous très bien. Nous avons combien aux amabé na misu ya batu. Nous avons combien aux jalousaka Belle-vie. Yo sepela yo lingani. Belle-vie azalaka. Bon tiana nous si la film sili a tourner ce film mususu. A tourner ba film belé va na ba box les Belle-vie avanisa. Film autontu kota là. Les a tourné 3 mois passés. Aussi là au ça te ba film si les akaka neka to tourner mission na YouTube boy. Pam. Ba joua kata tan retard la BRT. Héros, Bella Production, et la maison de production. Sur Bino SBS Ani, et la chaîne simple, le roi Bisso son étoile dans ma chaîne. Comme si on appelle encore tout, c'est moi film, et c'est l'autre, et c'est de l'autre côté. Bossangada boya, Tozana Bino. Na yena nuna zoba mwana mubali ya libandi biso toyeba bato libandi baka na mbongo. Zuma libandi apambe zanga mbongo. Zuma ana chaîne ndebo mona soki 16 000 abonnés, ba abonnés boosté. Ofinga Belle-vie makasi poso ba abonnés solo. Oh biso to mona libanda ba abonnés boosté. Zuma ana elo côté. Zuma souffre. Zuma tango yo lobby. Na la dio très bien à l'émission on est ngozoloba. On l'a dit que ba propos nyo se tenir sur Belle-vie, c'est vrai. On a le comment côté oyo ko nier.
ozo assumer tout ndenge yo lobeli wana. Ma chérie, mon frère, bébé, nalobi boya. Awa eza bakao kosambwa na bakao. Kumisa sila ndenge olingi. Mais sope tokei, famille bota to so na mo mukie. Na théâtre nyonso yo. Maman na biso vie ya sali. Est-ce que vie akoki koya koza mukala? Bino bobenga matopa mukala, bobenga ya milo mukala, paka kalobi bolamu ya bevi. Siko oyo nani vie azosa na minito ezaki mukala te. Ya bino ezaki mukala te, boyo yebisanga. Ezaki mukala te, siko tobenga ngo ezani. Pona théâtre nyonso vie ya sali. Succès nyonso vie ya sali. Bassin nyonso vie ya nango. Akokumisa sila te. Sila collègue notes. Ma via, o s'imposa te pona nini yo po tunsa ba fine. Apa bagago nga mona wana. Na chaîne na o. Oza pe mbiyaka na makambo yango. Ndenge balalaka likola nzete. Est-ce que ndaku na bino ese longwe wana na wacha? Zuma. Est-ce que tangu yo ozoloba makamba boye? Esi ozui permis ya kotambola Kinshasa mobimba. Zuma, est-ce que mbongo na banque pona kwa sime tango koyinda yo za na mbongo? Ba abonné na yo bazaka ya boostage yo nga na yebi. To ba koma pena ba abonné vraiment ya ba abonné po ya boostage ne ya bongo za abonné robot. Est-ce que balongo ba robot ba koma batu ba abonné na yo? Zuma koyaka na loyenge to kozaka trop sûreté. Bakangaka ya mukolo awa tozanga muke panga na linga kozongisa. Bakangaka ya mukolo awa. Basango deja ye convocation za manada meneza pona ya mukolo. Si la bête chita sima. Soki grande sœur, soki petite sœur aya leki TV. Toboyi na kombo na biso. Mutu nyonso koya kofingela na kombo sila oyo koyela ye asime ye moko obasani eloko wana. Est-ce que temu yo tutaka bordi boza sir mukolo yo okoma na pavio soki 5 soki 6? Est-ce que aimer vidéo et que ça la bien tozo solo la sur ma camion c'est le cas sur la toile. Ben si tu nyonso bazo inciter belle vie. Ba humiliation nyonso yo bazo humilier belle vie. Azo mérita ngo pona nini. Lelo tokolobela mwa makambo ebele awa na kati tokosolola mwa tango molai. Ya liboso tokobana na mama via. Mama via. Ya mibale tokosolola na mwana Osam. Ya misatu tokolobela Zuma. Ba oyo kotikala tokoya kotalisa combien Miss Lolo aza zoba, combien Yagola aza kizengi. Et puis tokoya kolobela affaire mbongo kinga kati. Pour apparemment likambango Bellevue esi atika koma na occupation na ye mususu. Makambo bazo ya nango ezo daté longtemps, mais bazo ya nango kaka. Bazo sekuisa ngo kaka. Tokolobela ngo awa. Merci beaucoup. Nakobana na mama Via. Via la queen. Toza na ba respect mingi biso famille bota. Po tozaka bengrate te tozaka bengrate. Mama Bellevue a tourna pe epai na yo.
nakokocha te ke aévolue epa na yo non atourna mpe epa na yo. Donc bozala ensemble bosalaka mosala esika moko comme bacollègue. Lelo oyo bango bazoya koloba wana Belle-Vie atikala kozala actrice na yo te mama Via. Rectification. Azaki collègue na yo bosala musala esika moko. Po Belle-Vie abane ko tourner pa na yo azaki libre abane ko tourner banzonzing. Azaki libre. Donc soki nazo reconnaître bato bazaki ba acteur na ba actrice na yo po na banda ko ya répétition. Namoni leki na yo. Namoni maswaku. Namoni Cédibon. Bango penande soko yo lobi ke baza ba produit fabriqué par yo. Wana tokonzimango. Belle-Vie azaki collègue na yo bosangani ensemble bozo sala musala. Alors lokola musala esimbaki te ba chemin na bino mibale ezalaki séparé dans le bon. Soki Belle-Vie azosalisa baconférence bapose question na yo po biso Belle-Vie alekaka baémission matalana te asalaka bavideo mwa bavideo mike mike oyo na basortie médiatique te lokola asila azanga charisme. Belle-Vie ata kutani na muninga na ye ya théâtre jamais ko filmer asala vidéo abando piolola te misala nde lobaka na place ya Belle-Vie eze loko ezanga asila botika misala eloba bajalou balela ndenge loba fali pupa aigle. Mama Via opona osoutenaka Sila. Ça n'engage que toi. C'est ton problème. Belle-Vie a ba fanatique tellement belé. A ba soutien oya zoaka de loin de près. Et belé yo, bo excusez nga bandeko. Zolo souvent dérange nga bo. Mikolo eza rotomboka. Alors yo oza libre ndenge omoni ya kosalela ondima mutu na oyo lingi. C'est normal. Yo na si la boa génération moko. C'est normal. Tango yo yaka na mwa ba sortie médiatique ya mike na ba vidéo so ba vidéo médiatique. Oye nango. Il faut yoka soni. Belle-Vie azala muto yo. Bo pasana ba moment belé ya bien. Bo travailler ensemble. Alors, fui oyo. Belle-Vie azobuka lelo yo. Ozaye pe mutu mo bo oli yango comme il faut. Comme oza muta mutema mabe via. Comme oza mutu esprit mabe. Oza muta monde mususu Belle-Vie oza muta monde mususu bokoki oyoka na te. Poko ina mutu sans raison. Koya konuyo mutu moko bo peut-être bo liane fufu ensemble bo sala na musala ensemble. Sans raison. Il faut zala mutu oza na motema mabe. Po atande olekaka na yako yebisa biso likabu o Belle-Vie asala yo. Oza une explication malonga olobate olobake Belle-Vie aza ingrate. Belle-Vie aza boye aza hypocrite. Oko traité ka na makambo ba traitake déjà na TV. Oye la biso makambo sikate. Alors Via avec tout le respect oh biso famille bota tozo pesa yo. Parce que vous allez collègue et maman na biso bo travailler ensemble. Toko manquer au respect.
mère il faut silama yo oza ne loko moko te yo ko nuire belle vie oza maman belle vie o te mema belle vie 9 mois belle vie abima na nzondini a évolué makasi epa papa Elombe po ekozala na mutu mosusu o évolué makasi na théâtre mais oza reconnu te alors on a reconnu belle vie sur nzondini aza produit ya mutu te mais tozo reconnaître papa Elombe très bien belle vie a évolué mingi epa papa Elombe papa Elombe mpe aza na un plus à contribuer na vie ya belle vie artistique là tokoko ozala baingrate te toza na barespect mingi na ye entre parenthèses tokoki koya kokotisa notre pepete na makambo ya boye meme soi-disant meme ndenge azomibenga belle vie aza mwana na ye produit fabriqué par ye soi-disant ma chérie soki belle vie azalaki produit fabriqué par yo mama o aboti mwana abimisi ye na makolo na ye ou abimisi ye na voie ya césarienne azala na pasi ya mwana wana akolinga te bafinga mwana wana akolinga te bamaltraite mwana wana akolinga te banuire mwana wana mais yo oza parmi bato oyo bazoluka banuire vie ya belle vie koyaka na bapik te kumisa sila ndenge yo lingi biso opekisi yo te oza libre belle vie a évolué na epa na yo te bozalaki bacollègue alors oza libre soki nde papa Elombe akomi kobeta belle vie bapik wana nde tolela tosepela te elelisa eswa mais mutu lokola yo via te mutu lokola yo te ma chérie yaya oke poto na kimukolo obandela ozongeli kotanga classe eza mpe mabe te kobandela mpe eza solution na makambo nyonso ya vie ozorattrape makambo oyo orataki na vie za concentre na makambo na yo okoperdre bavaleur oza mwasi ya moto okoperdre bavaleur na yo na liboso ya mobali na yo soki yo ozoya awa na bapik ozoya nsima onuire vie ya belle vie biso famille libota tokopermettre yo te okopusana même pas la famille awa eza bakao kosambwa na bakao kumisa sila ndenge olingi mais so mpe tokei famille bota toswana mwa mokie na théâtre nyonso oyo mama na biso vie asali est-ce que vie akoki koya kozala mukala bino bobenga matopa mukala bobenga ya milo mukala mpo kaka lobi bolamu ya belle vie siko oyo nani vie azosala na minito ezaki mukala te ya bino ezaki mukala te boyo oyebisanga eyaki mukala te siko tobenga ngo eza nini mpo na théâtre nyonso vie asali succès nyonso vie asali base nyonso vie anango akokumisa sila te sila collègue note ma via osimposa te mpo na nini yo mpo tumisa bafine apa bagaga onga amona wana na chaîne nao oza mpe mbiyaka na makambo yango ero oyo koya okumisa te tika bana bagénération bajeremi banani bakumisa sila yo te yo te yaya mukala ya moninga na oyo bobanda na ye mosusu bobanda boza génération moko na théâtre mosusu yo mpe à l'époque na bino olekaka ye mpe na succès ozoya kokumisa ye ere oyo mpo nini okisa belle-vie motema pasi tu te trompes wa mama belle-vie oyo amema ye 9 mois na libungu te ozali mutu bokutanani na mokili alors esimbi te bokabwana na relation ya mosala
Pour à part relation musala bobane ko traiter relation musuté. Bozaki ne ba collègue boana relation ni lié familial ou ni non. Bo kabwana na malembe. Nanga mwa bevi alobaka mabe na yo te. Mais yo na cessé oluka oloba mabe na ye. Ozaki na Kinshasa yebisa combien de films oyo tourné na SB. Oh pene beti na mukili. Combien? Caché combien au SB et banda ko futa yo tant yo zai na Kinshasa. Na ebite boka soni. Babundisa mutu boete bosanga na boya. Ata katikati ya RDC katikati ya Europe bosanga na boya. Mutu akwesa mutu abelvi na se auzate. Ma vie shit ya vie na yo. Soko koka ko construire vie na yo te. Eza belle vie te. Soki ma vie o bénéficier te na théâtre. Eza belle vie te. Alors, longola motema mabe na yo. Na vie artistique ya belle vie. Belle vie azo évoluer na grâce ya Nzambe, non que na grâce na bino bato mukili. Soki bino bobenga belle vie copie yako tourner nzondinga zwa caché. Belle vie par retour benga bino pesa bino ba copie. To ebine bakamwane kende. Apparemment bino boya kaka unze ma vie yo zo yaka ke yo salela belle vie ebele. Belle vie abima ingrate envers yo. Te belle vie na bola moment où ata salela ote. Ata bazoka 50 francs le pot. Asombela ote yo polia. O marché na munoko na yo. Yebisanga. Po apparemment bino ka ne bo sala belle vie molamu, belle vie sala bino yo côté. Ma vie batela moi crédibilité na mozana. Oana ba belle famille, oana bana. Linga ba respecter yo. Po ana famille libota. Ya bordir ko za l'autoriser. Muta yo comme wazate. Belle vie na makambo azaka sans voix. Net na makambo na yo loko zo lingo nuire. Carrière à belle vie. En cause la sans voix na makambo. Biso famille bota ba fan ya belle vie. Toko yela o toko démarrer opposer le côté via. Alors yo ko permettre te. Munoko no chango devant bato ebele. Po yo ko beta ka belle vie ba pic. Lukana obongisa makambo belé na vie na yo. Ok, poto na kimukolo, est-ce que nous autres ko permettre ka yo beta ma vie? Pour déjà pour toi nous autres na ki chasse c'est lembaki. Est-ce que ko permettre ko yo ka malili nyosho ke beta kayu? Okoza na ba crampe na maboko te ba rhumatisme te nyosho na fokanisa. Longo na distraction. Ya ko yaka yo luko nuire vie à belle vie. On a makambo bela ko bongisa. Soka za ba pomade ya commencer po koma mwa makasi misunya nzoto koma makasi. Po zo moya ko beta kayu. Yaya luka moyen na non luka o sa ba recherche. So pesa na ndela chirurgie luko ke ndoko sa la chirurgie. Ko ya la belle fille ate po belle fille za bien. Soka za po so ke mata po to ko mata. Europe, oh États-Unis. Ako ke de partout dans le monde. Donc, yo à part makambo wana ozana makambo susu ya kosala te ma chori. Oye ozana makambo susu ya kosala te bébé. Oye za premier soin. Soki to yé parce que nga la la TikTok no très bien. Na bien combien oza mabe na misu ya bato. Na bien combien oyo jalousaka belle vie. Yo sepela yo lingani. Belle vie azalaka wana. Nenga yo carrière ne kufaka. Ya belle vie peut faire kufa. Yo za mukolo belle vie. Bobota majou mon côté. Est-ce que yo tant ba beti belle vie ba botumba moko. Tant on zama ndoti na belle vie tinda ke pour belle vie a évoluer kaka na yo boke na ensemble. Belle vie a s'imposer, azo battre la depuis à banda à kitakate. Pièce rare émeraude.
azakaka toujours wana. Alors ma vie est silama au sepela na biso te po to ya o eza premier soin yo zoba ya mwana osanga mwana mobali aza na complexe ya nzoto na ye ndenge nzambe atindele na bozalisi na yo. Okenda ma chérie mon frère nzambe atie yo ndo ozala na munduki obetaka yo ndimi na yo babetaka minduki nalobi boye ntango yo ozoyo oloba nakosangwisa belle-vie eloko lokola yo lisumu sam lisumu zela eyamba yeba ndotondo na libumu ndoko oyeba ntina lisumu na yo muninga jiji bio ye wana azongi mobali oyo bino mosusu bokumisa oyo baolinga banuire carrière na ye wana ya makolo na libumu ezovimba deja. Est-ce que botuni ye nenga tambolaki mpo na Dubai asala ekope mpo ya ozwa mbongo amatela Europe biso so toyebi yango asala ekope te na basaoudien kuna na Dubai. Est-ce que amela bakisala nela traitement bien nalobi yo sam yo neti yo ele omobo asalite oza salite oza kubuka toni munzaka oamabe mutu lokola yo oza na eloko oza na monopole yo ya koloba devant belle-vie ou bien kaka poka yo kaka ke babizengi mobo eloko lokola si le finga ya belle-vie en privé akoko ya nango na TVT po si la soso sala na yo nyonso ya nango na TV obimina sortie médiatique tia date yo ya kaka oyo finga belle-vie po mafinga nyonso bato ngo baosala ekota te belle-vie olia fufa ovivre yo ba kaka yaka vanda mama olakisa ki mutema mabe na oyo oza nango lakisa ngo bimisa ngo mbala moko kotinda bato te yo sam oza mwana nani yebisanga ntango yo ozoya oluka osaka na belle-vie oza mwana nani tata no nani mama no nani yo sam est-ce que oza mwana opena enfant désireux yebisanga papa na mama pena babi ndenge tolala na butu lelo ko magode ebeta matobota mwana biso mona komba sam yo po bano pena papa na mama bavandi basai programme que tobota mwana biso liboso tobota mwana biso mibale oza na comportement lokwa yo te yo est-ce que babala mama na yo sam po ba comportement oza nango oza bâtard elo ni yo oloba na belle-vie tala soko ozosala te ozwa mbongo na mwa eloko na chaîne wana osala wana apa kosala epa bato na biboye na mwa eloko ya chaîne osala sama ozwa mbongo boma deja mbongo maye kotondo na libumu ndenge vimisa bino makolo bokomi ke babwakeli bino maladi boti bakosela bandoki ya bato ko eza mai baotiaka na kopoti ntango etondaka bino alors mbongo wana obanda osomela bakisi oyo kokotisa hôpital eza na mutu ya belle-vie te sam en tout cas kieba na oyo oza eloko oloba ya belle-vie te esika belle-vie aliaka miko alia miko ya mama na yo soki mama na kufa te oza bomo wana na yebi te ko belle-vie alia miko ya mama na yo na cimetière akia timoli yango alia yango mpo yo oloba awa mama na yo nde asimelaka belle-vie bilamba yaka kendaka koloka ubelaka akendaka kuna deuxième monde mama na oto tata na osam tale longi mabe oze longi lokola mpuku obi mpuku elela oelia bato makolo elongi lokola manioko bakongo ekauka bevi na kosangwisa yo na obeto bakao eloni yo ya malonga yo olobi mwa mobali na mongongo ya bana basi zelaka etumbu no epa nzambe nzambe akofrape bino nzambe atindi yo mobali me yo longwe mobali okomi mwasi mutu lokola yo bevi amari bongola te bevi aza mwasi amari bongola te nde bino boloba wana ki mwasi na ezolakisa mpe mobali atangele mbongo aza na ndaku na ye ya libala azovivre bien bevi ambeyambeya lokwa asila te
mama senga keke mbeya ozwi jipa mukusa jino mikuatiki nisi na kati totikela mbeya bana ba 19 à 18 ans ero mama bino nanu ana ona relation moko sérieuse te eza te mama bino mwasi ya nani baobengi madame nani mama bino azoya na video ya biso na biso ba PDG biso sila yo za PDG yo chaîne nanu boya koyebisanga nalobaki chaîne na monétisation makambo nyonso eza na maboko ya sila bafilme ebanda kotournise na mbongo ya sila partenaire alongwa SBA koma pena officiel ya ye moko partenaire aboya kopesa mbongo aboya kopesa mbongo boye baaudio ebima botya nanu sila filme esili atournise filme mosusu atourne bafilme ebele eva na babox nde belve avandisaka filme ototi kotala ezalaki tourne 3 mois passé osila okokosala te bafilme asila eza kaka ndenge tootourne émission na youtube oyo pam bazwaka ta ntango otala baerreur te ere oyo bela production eza maison de production so bino SB ezalani eza chaîne simple lokwa biso sonde to wana ba chaîne na comme si nga pe na ko tournise moi film na nga na ye nango et c'est l'autre et c'est de l'autre côté bosangana boya tozana bino na ye nanu na zoba mwana mobali ya libandi biso toyeba bato ya libandi baaka na mbongo Zuma libandi apamba ezanga mbongo Zuma ana chaîne nde bomona soki 16 000 abonnés ba abonnés boosté ofinga belve makasi poso ba abonnés solo o biso tomona libanda ba abonnés boosté Zuma ana eloko te Zuma souffre Zuma tango yo lobi nalandi yo très bien na bémission na ndenge ozoloba olobi ke ba propos nyonso tenir sur belle vie eza vrai wana eloko moko te oyo koniye ozo assumer tout ndenge yo lobeli wana ma chérie mon frère bébé nalobi boya est-ce que tango ozoloba ke ba memo esika nyonso oyo bango bamoni est-ce que otali deja kaya mamu mbula yango ebeta na osa émission mbula ebeta otali deja kaya mamu na rappelaka yo bato bakomanta na commentaire mamu asala bino nini te jeri pa tunaka mama biso nani Zuma tunaka jeri mama no alala wapi yango nga pe na rappelaka Zuma mama ni alalaka wapi eroyo ndenge nini mbula ebandi boye bato nyonso batya batyo adal na kalamu mama bino okaswa kalamu po lupango bazuma wana bana nini bana ba voisin te voisine te bango pena ko mai direct sikoyo tangu yo zoloba bongo oyo moko ye na TV naki trop sur na yo olobi ke bevia memo esika nyonso ya lingi au memo na justice a lola kaka ikota likambu na Zuma mukili te lola nde kota likambu no bebe bomemanga esika nyonso bolingi problème te tonzimi Zuma est-ce qu'on s'est préparé est-ce que mamu esi atiki kozwa traitement na hôpital la fondation na 7e rue tropique okoti boye Zuma mamu esalongwa na wacha mbula ndenge beti boye kalamu nyonso yelaka mamu Zuma ndaku na bino ezalaka na bambeto milayi ondire na Équateur ndenge balalaka likolo ya nzete est-ce que ndaku na bino esi elongwe wana na wacha Zuma est-ce que tangu yo ozoloba makamba boye esi ozwi permis ya kotambola Kinshasa mobimba Zuma est-ce que mbongo na banque pona koasime tango koyinda yo za na mbongo
ba abonné na yo baza kaka ya boostage yo nga na yebi to bakoma pena ba abonné vraiment ya ba abonné po ya boostage ne ya bongo eza abonné robot est-ce que balongo ba robot bakoma batu ba abonné na yo Zuma koyaka na loyenge to kozaka trop sûreté bakangaka ya mukolo awa tozonga muke panga na linga kozongisa bakangaka ya mukolo awa basango deja ye convocation eza maneda meneza mpona ya mukolo si la beti shita nsima soki grande sœur soki petite sœur aye aleki tv toboyi na nkombo na biso mutu nyonso akoya kofingela na nkombo asila oyo ekoyela ye asime ye moko obosani eloko wana eske ntango yo tutaka bordi bo oza sire mokolo yo okoma na pavio soki 5 soki 6 eske sila koya sila kointervenir po biso nyonso langage na biso ezalaka ke ndenge totuta bordir boye befe atinda mutu te na ngambu na bino mpe langage na bino ezalaka ndenge totuta bordi bosila atinda mutu te alors ntango bino boya kozotuta makasi eske sila koya oza sire Zuma eske oyebi esika otelemeli oyebi prépare-toi zala na mbangu Zuma mwasi na yo wana eske osolongoli mbongo apres d'autres oyo obalaka ye na mbongo ya Belleville boboya koloba wa mutu mobimba soki akabela bandeko na théâtre bato ne barapela te torapelaka tolakisa mokili combien bino boza bengrate devant Belleville Belleville ayebaka kosoutenir bato aa na motema bomama motema kibo mwasi aa nango oye na likambo mosusu awa yo soki abakuki oyo oye na audio awa ozofinga Linda yo mpe Zuma olekisaki yango ozofinga Linda ozokonfirme ke nyama Linda mwasi ya Belleville esala bino mpasi botoke na vole Linda mwasi ya Belleville saka Linda na SB mpe azali mwasi asila yango pene frappe bino boye boyokela ngo mpasi te Belleville aza mama moboti nzambe na ye alola tinda ye po simba mutu na liboko aza kani ya bato baza na misu te so Belleville kandi bino nde baleza baku bolinge bokota mwana bato na mabe omanda bolakisake mama na bino nde aza mutu na misapi sila nde mutu na misapi numero 1 moto na mungwa bolakisa ngo soki peut-être mama na bino akilezibie na mekaka mwana bato Linda bite nebele basemboe nebele nzoto kitoko boye misi kitoko ebenda na lèvre kitoko boye ngana koma kopesa ngo na moninga mwasi mwana bato aboya na ye nde bomoni eloko nyonso oyo sila akotindaka bamwana ye nyonso bafinga Linda yebisako aza mwasi ape femme na F munene majuscule na minuscule te possible aza femme na minuscule mwa F mukeleke te lokola yo omekaka Linda likambo wana kuna omonake mwana boya yango yo mpo kanisi ke Belleville akomisi Linda mwasi ne non Belleville mwasi ape chéri ape madame ebela poitrine o Belleville aza nango abwakela ngo noko na tolo te aya kobwakela ngo mwa mwasi Belleville na nzoto pete chika ju odie ne biso tolobaka na nchiluba elakisa mpe abo mwasi mama bino kuba elakisa ke kote mosu ajoua role aki vie sila alors deux personnes différentes deux personnages différents ok na film on nde baojouer lokola mama na bino aza na conscience tranquille te nga nalingaki mwana nga naboyaki nga nalinga
Belle-Vie aza na monde wana te ya misapi. Belle-Vie ayebi nzambe. Asambelaka nzambe na ye. Tolobi te ke Belle-Vie azangi lisumu. Belle-Vie aza mutu ana makila na mai lokola biso. Ape na masumu na ye. Ape na mabe na ye asala na le passé. Toboyi te. Est-ce que biso tant toya koloba tolobaka Belle-Vie aza bien. Aza bien, aza bien, aza bien, aza bien. Le passé neza bien te. Mutu nyonso azaka na erreur. Nzambe kuta salaka erreur ya kosala Satan na ange de ya lumière. Ange kitoko koleka ba ange nyonso. Ezaka erreur parce que lelo akoma nani. Akoma mobundisi. Alors, si la za tranquille. Awa biso eza makambo mwasi aza mwasi. Linda nda bongo ayende kosala musala. Yo lokola vanda ki ona mutema. Oziki lesibien nozo luko bimisango boye na tele. Macho oui. Awa. Eza bongo te. Eza bongo te. Botikaka kolobaka makambo bino bozo maîtriser te. Si la bonne olinga loka mwana batu boye. Olokani na mikolo ya théâtre. Si la yo linga olongolela mwana batu bilamba, linda boyi na ye. Atelemeli yango amoni musika. Yango bolingo boso boletsa Belle-Vie. Biso papa za. Bofinga ka Belle-Vie na soni. Bino papa nani. Si la muka jwa ngani. Si la madame wa ngani. Tango babenga pe mutu madame. Si la babenga madame anani. Ya méchant de cochon. Oh bakangane photo ke na uzo mundela batu kami te famille mundele ebima. Kalate. Eko yinda ise bima Clarisse Plasma. Ah, merci. Ebima. Mutaba tu bokutemeka na restaurant ma Koujos. Azape fanatique to boy tatala kayo. To boy tem to go wanga na teke o ripe ko tala mamundele pa yebo. Soki babengaka yo kompipe. Osa publicité restaurant kutani na mundela bat. Oh, pa bino boyaka tala koti. Po yo za na Kinshasa po bozwa relation. Yo na esika tala ko bo monene par rapport wa ne atala ko. Siko yo ya na restaurant nende o ko sala matala na ngo lobaka. Na jipi ne kauka coupe ne kauka ba jipa na kapo ba no lata na ya shine. Yaba 8 euros, yaba 10 euros. Boa ko finga. Ava bo finga sila. Mama bina tika lata bilamba shine. Atika ko lata ngo. Ezo sopaye. Mama bino asomba bilamba bien. Basaki na misa Turquie ya $12, ya $9, ya $15. Atika ngo. Ero sila yakanga biso photo. Na sac ya Louis Vuitton. Oyo tina mwana mukie lokola Victoria aza nango. Sila yo kanga nango photo. Ele obimbi no boyo expliquer ba. Style starter. Belle-Vie soit même sac c'est des sacs de marque. C'est normal si les années là hôtel. A kene États-Unis côté batte kabiloko solo soit tant que son matin pour za ngulu. Ba memi likolo. Est-ce que bako tika soma magasin ya kota magasin pour soma biloko te. Mais Belle-Vie abimisi relevé bancaire. Asengi visa na ye. États-Unis est accordé. Akei na ye ko pema. Azana te ko sa shopping. Maman bina salela shopping wapi? Na États-Unis côté bateka biloko solo. Tango balobi manto. Si la oza tango sango te, osango ndeni pe na mbongo nini. Erana bela soka keboye, akoti na magasin. Maman na ngantsa me carte bibi. Cran de baleksa. Cran. Bazo kata kuna. Maman bina soza carte bancaire. Mbongo c'est si la somme 200. Vous voyez carte bancaire mon so ba kota machine ba toko bloqué. De ba carte aussi la tambola nango. Pone nga bongo carte bancaire à SB. Et ça nango epana ite pour SB eza géré par Mutoana poto.
YouTube ata futi le 21 mutu ana so anyatindele mbongo le 5 si la obénéficie na eloko te azo bénéficie na kombo ndenge ajuwaka na SB na kombo wana po mukolo mbongo oyo atunisaka bafilme soki asalaki dépense ya 2500 ere mbongo ekobima soki ebimi 5000 par exemple ebimi 10000 alongoli nanu 2500 ya badépense oyo etikali ye azwi katikati sikoyo na mukolo mbongo na yo mutu soit disant la PDG ya chaîne combien oyo ozo gagner si laza ko rond point yango epese motema mabe eze eloko moko akanaka te asala bevi asalisaki kaka na makasi mpo bevi amonaki ke azotelenga na mingi soit disant Beckham te yaka yaka sala chaîne na parene yo oliaka aya bobi eka koma omonake bapesi ye première mbongo ya filme ezosima te ye lingai nde befeza mowumbu na ye asutenaka ye kaka lokola esimaki take koluka moto wana poto partenaire esopi ye eloko nini sila yinele ya befe abi te eloko nosali yo moko bundana oyebani ndenge eza boye bandeko no baoya kosoutenir yo kaka te ye loko alinga mbongo mingi alinga fi oyo alikoka osala dépense te alingaka facilité yango wana akende koluka partenaire mais chaîne toboyi te ezalaki créé mpo na ye tya bamoyen g sala sacrifice o Belleville asala kobanda na 0 abonné ti lelo Belleville TV telema ebota Candy Star effort wana sila okokosala ngo te aza égoïste tinaki ye moko akokomisa lelo wa malonga te ntongo bino boya asimpose nano alongola partenaire wana atya pena bamoyen na ye soit disant mama bino azali kopepele alinga mibala batu te ana mundele donc soki aza na mundele aza héritier etie sa mundele ana na mbongo te selon bino nde bobimisango siko mama bino aza incapable ya komisalelaka bafilme ekotaka na chaîne ndenge nini boya bolongola nanu eloko wana nde bozwi ntan kofinga beli tonke Belleville mutoki na munu sueur de fond maya misu ya Belleville TV ya Candy Star etelema bougie ezotelema na maya misu ya Belleville akoleka sila banda lelo ti lobi Belleville ana partenaire te oyo ezake mbongo Belleville so ebimi ya Belleville TV ebimi bakabola ya Candy Star ebimi bakabola ana ye te mama bino yebi kuadi ya kosalela badépense ndenge baartere bayaka kojoue bongo baartrice mbongo epesamelaka partir ya mutu wana poto abangaka mna kotina ta mbongo filme epasilaka ye mo apesa baninga na ye abangaka azala konfesa mama bino te ndenge bongo partenaire aosi botika likoma libanda moko na kati eyaka soni na nde bobondela ye kuna eza partenaire wana soki bakomi filme nde yalula banda kokoma filme babengi ye baexplike scénario basali casting baexplike bato baa na kati ya casting ale partenaire akozwa numero ya chaque mutu nyonso aza na kati wana abengi ye oke tourne pasile kasheno eza $10 bazwi mutu abatindele $10 est-ce que mama bino ndafuta kashe biro na bino baleza bakuku biro na bino za wapi o akoki koya kosinisie baartere baartrice aya kosinisie bango contrat mpo mutu na mutu azwa enveloppe na ye boyo oyebisanga biro SB eza wapi mpo ya Belleville TV eza biro pene eza esika makambo nyonso ezosalamela avant mutu ya kotourne film okoya kuna bapropose o bajour na osoko ondimi oza d'accord osigné papier na yo oyebi ke na kotourne mardi na kotourne mercredi na kotourne jeudi
siko bino organisation na bino ezalani omoni sika belvi azoleka bino ya so mpe belvi azokapi aza vraiment okapi ndenge okapi ezalaka kaka awa na R2C ndenge belvi aza ye moko unique à son genre émeraude incomparable Belvi Kandi différence eza si la nyonso ya ye eza na désordre ndenge scénario eza na désordre na kati bafilme mabina mbunda ndenge fille ya sila eza na mbunda tukutuku sila alokwa mupepeti sila alokwa mupepe omoni drapeau nde bakanga yango likolo na poto mupepe so ememi ye na gauche ememi ye na droite kaka boye nde sila za stabilité ya vie aa nango te stabilité artistique aa nango te boya koyebisa biso bosorganizaka ndenge nini nazorepeta yango nazotuna bino toyokaka eloko nini la famille eloko nini oyo bango baobengelake belvi abebisi théâtre belvi abebisi théâtre te yaya belvi apesi bandeko na ye valeur baartiste bazalaka bato baye tournage ya bandi olela nzala baartiste bazala ya mibali bazala bato baotambola na bakwanga na poche sika azokomela mbala moko ana ntina sani afongoli makasa na kwanga na dendo abandi olia belvi aye avalorize bandeko na ya bino bandeko nanga fo babima na kati ya souffrance moto akoya penda na biro bayambi ye to babandeko na ye bakomi kose sentir utile ndenge bato nyonso bakenda kosala nini kosigne bacontrat na bakompagnie na bamisala nde belvi asala bandeko na ye oye nozosigne contrat ya combien de temps okopona opesi bajour na o oza disponible donc azotia na bandeko neke bazala l'aise bino bato bayaka otourne aye bobanda ntongo ti butu bovandisi ye emso atourne te oubien boza fauche cameraman oubien nini mpo nyonso ya bino oza koorganize te sila soit disant sila kote botournelaka wana na gombe ebike bino boalokute lupango wana botournaka na gombe wana ekomi ya bino eza efamille ya sila esibi etournaka na lupango na bango belvi akoya kolobela héritage te oyo olobela motoki na ye ekokoma na ntan oyo belvi tv ekozala na lupango nango moko nde tomonaka bagloba oyo bino sikoyo bozoluka ke azofutela biro na eza boye eloo nyonso ya na ntan belvi amuta mayele na sa soubassement boyebi oyo eleka boyebi te ah bino bofingaka belvi lifinga moko mutakisi lele makambo finga belvi yango wana sikoyo vie actuelle na ye oyo ezozanga sila yebaka ngo te mpo sila alingaka kokontrole vie ya mutu nyonso alinga kokontrole vie ya leya ndaya atelemela ye mwana moluba na autorité nyonso biso baluba tobotama nango atelemela ye na nkombo na yesu lokola milimo mabe nde tobengana kuna ya mama olangi atelemela ye nde kote bino boyinela maleya kofinga nyonso wana sila ana désordre makasi oyo ko bino bokokokotika kobongisa ye te belvi aliaka mikuwa tondimi tolinga ye bongo belvi lele tondimi tolinga ye bongo belvi apandi théâtre tondimi tolelaka ye bongo sila mona wana bato baninga na ye bacollègue ne na valeur te ye nda mimona spécial biki spécial sila sikoyo yango omona bato ko bazotika ko musika baokimakima na bango bokomi isi o tout le monde e famille libota bato bakoya place oyo bazopesa bango valeur bavaleur ebele mutu nyonso aza na mposa barespecte ye balinga ye ase sentir ke aza aimé epa sila ezala bongo te sila so aye tournage lipe kalikolo mutu aye tournage no bokotonga ye si atongaka ntina maquilleuse atongi équipe à désordre
Linda aza aosa musala. Boza ne loko moko te ba menace na bino eza pamba. Boza ba faible. Linda aza produit fabriqué par Sila te. Nga na yebi Linda n'est pas dit nana. Na yebi Linda mo banzondine. Poni boy. Sila ye moko na koki s'organiser vie na ete bongo sikoyo ako s'organiser ba vie ya bana batu ndenge nini. Merci beaucoup tokomi na suka lumière déjà comment faucher biso comme les obeta. La famille okutani na vidéo, partager vidéo, aimer vidéo. Bato nyonso yozomona ba obundisa vie ya belle vie. Eza bato nyonso bakanga ba ki ndoki na bomwana. Ndoki ya liboso eza Sila. Zuma kutu ndoki benaka nanga bazaba ndoki makasi bolimbisanga. Nyonso te. Majorité ba ndoki makasi. Mama nanga pa azape na ndambu ya benaka nanga. Yona babaka ba ndoki makasi foko kebaka na bango. Zuma ki ndoki obakanga na bomwana yango bomoni aye nango lelo na TV azuka ka vie ya batu ya belle vie atie liboso. Zuma obala na mbongo ya belle vie sala prédote na mbongo ya belle vie. Bana na obaza lokwa bana koshakor osundola bango pa mamukuna ba ko souffrir bana pesa olala te yomo banda olala wapi ka zero yozo fingo bana olala kana géri boko lala ensemble boko pentemi kids ensemble bana kuna yolo na wacha belve aye apesi yo oyebi pe kozwa mwa ndako komi pe mutu mbongo zumo sombela chaîne mutoki ya belle vie tinde yo fingela kango batu na kati wana ovandi ozofinga belle vie yeba ke eza lokola ozotia musapi oyo ozofinga musapi oyo donc nyonso eza na kati wana eza ya nzoto ya mutu moko alors chaîne wana eza mutoki ya belle vie okozolia na masumu okokufa na masumu okosengwa na masumu Zuma c'est préparé Zuma zala na mbangu na bosa na kipwa moko la famille mara mama kinga kati na loba mkepo sito piolo nango atolobango awa yo kizenga sam zoba ya mwana perte ya 9 mois tango zoya olobi ke belve bana pesa ye bambongo belve azolia bambongo ya batu azoliaka bambongo ya batu soki bapesi ye par exemple 100 akopesa mutu 50 par exemple kimuyibi ya belle vie oyo ozobelela premièrement yo liboso oza zoba bato kutu baza na kati oyo bazokamba biso na ekolo na mboka bazoyiba bazokanga bango bazobima obongo kaka ya belle vie koyiba soko ozokamba bato ebele seko fozala na mayele belle vie tondimi ayiba bino mpo na nini mpo azala mayele mbongo ngo bino boloba belle vie ayiba na kinga kati kuna kinga kati azalaki belle vie apesi mutu 50 après akobenga na mutu atindaki alo mama nazwi $50 na nga nzamba pambolo boyeboye na kisongisongi nyonso ezala na théâtre bokoki te kosan sortir te na mbongo wana bino bozalaki bozwi mbongo wana ka nde boobima boye kota plaza bokovanda na bar wana bokolia ngulu baoyo bakokende nini kinkole bakei nde mosala ya bato ya théâtre bokoki kosan sortir te na mbongo wana eza belle vie te po bino so totia bondo ozwa monta moko belle vie na mayele nzambe apesi ye na mwana mukongo azolia azobomba toke na phase oyo bino bolobi ke belle vie abonga na mbongo akinga kati ponga afona lala muka pona yeba ke belle vie abonga na mbongo akinga kati ndeti sikoyo boye na ndimi te na yebi yango te famille bota ifo tolala tolamuka belle vie fo lala lamuka bane ebele mpo ya kondima ke abonga na mbongo akinga kati bino bobande kozwa ndenge moko te belle vie aye abombi ya ye lelo oyo atelemisi belle vie TV atelemisi Candy Star azotunise bafilme ye moko ana partenaire te loko asila lelo as'impose
bafilme ne ezotalama mokili eyebi etina mwana ya mokie ayebi belle vie tina bakoko bayebi belle vie siko bino boya koyebisanga ata babanda opesa bino ba $100 par exemple po bambongo wana ezala ba $100 te bandozwa bambongo ebele mama wana banda opesa ne bambongo ne ebele siko ndenge banda opesa yo eza na mutu mosusu baofutaka salaire mosusu ya $100 mais azwa ndako ya $50 ape na bana kana $50 kana otika nango aolesa bana aofuta ya bana na ye classe kaka na $50 kana otika nango po eza na bato mpe baviva na salaire ya $50 ya $100 plutôt siko boyo oyebisanga bambongo wana te bevi ndenge banda okata bino oyo banda ozwa bosala nango nini eloko te bino boyebaka ke kinga kati ekozala rambo 1 rambo 2 rambo 3 rambo 4 rambo 5 boyebaka te ke kosila oke bozala mayele te ntango moto azopesa bino mbisi fo botuna ye bapesaka ndenge nini ntango belle vie abanda kopesa bino mbongo fale botuna ye osalaka ndenge nini mbongo na yo ndenge okendaka nango boye ndenge ozwaka biso mpe tozwi ya yo osalaka nango nini bozwi réponse na bino ya mbongo akinga kati na ye siko na ye koyebisa bino befe abonga na mbongo akinga kati te abonga na motoki na ye ya mosala na ye abonga na motoki na ye ya mosala na ye abonga na mbongo akinga kati te mpo ndenge aza lelo boye ezaka mbongo akinga kati te kinga kati ekata na kala lelo te ata kutu million abanda ozwa ti lelo linga ozaka atunisango bafilme akweya te boya na makambo ya solo so bolingi bofinga belle vie fo bofinga belle vie makambo ya sika oyo ezoleka na kati ya vie na ye toye na ngai kolobela eloko te toloba mwa moke yo sam olobe koya na yaya ba belle vie okoya nde na tv tozozela yayaya si c'est vrai aza yaya belle vie mpo soko aza vrai makila belle vie ndenge oyo ozokumisa wana bana ya papa belle vie bana ya mama belle vie aoya na tv te keke soit balobanaka te keke soit rakine familiale aoya te soki bokoya na mutu na bino oyo bino bolingi bomonte boya na yeki abima yaya belle vie aniokola bango atala bango te mutu wana kofingama makasi mutu wana akolongwa masasamba mutu wana akolongwa lolemo akobima viande acheter na famille libota tozozela yaya yango soi-disant yaya yango aya mutu akobanga aza te mutu nyonso koluka ya koruine vie na carrière ya belle vie artistique ya belle vie biso famille libota tokotika eleka te mpo awa eloko te elekaka ata fourmi ya mutu so aleki toya eza teke nakoloba na mutu oyo te mpo aza na poa nanga te ye mitie aza na poa ti ntango mutu aye ofinga belle vie seka ala poa belle vie fo oyela ye botikaka langage ya koloba ake ye tokoko oyele te famille libota oyo eza message lancé par nga bajournaliste ya famille libota boyaka te boponaka te ke tokolobela mutu oyo te tokorépondre ye te ye mitie na poa belle vie alors biso mpe fo tozwa ye na poa belle vie tokodemare ye botika langage na bino wana ke tokorépondre mutu oyo te tokorépondre te entre temps azoluka nuire carrière ya belle vie entre temps bazobebisa réputation ya belle vie alors fo botika eloko wana ntango mutu aye amimoni asime aza capable aza kilo il faut koyela ye. Merci beaucoup la famille. Écoutez la vidéo, partagez vidéo, aimez vidéo. Film na biso déjà deux sœurs rivales extrait ezaki lobby na présentation lelo déjà le mango na 15h entre 15h30 ou 16h30 ça dépend pour ba heure échange kana poto bozwa vidéo tala vidéo baneli tisuka pour premier épisode des fondation yanda alors ce qui otali premier épisode te obandi na épisode ekoya pour comprendre bien te okozwa conseil ya bien te banda na premier épisode tala yango baneti suka vraie famille bota kolekisa ta mwa mukie te tika générique na biso ebeti ebandeli tisuka nde vraie famille bota nde soutien ya malamu oyo biso topesaka belle vie parce que belle vie azo vivre na maya misu na ye awa na nini
na famille Libota toza na partenaire te Bellevue azo vivre na maya miso na na soutien na biso tomonani na video oya tala video bandeli tisuka nzambe totili Bellevue na maboko na yo Yesu toye na affaire ya mbongo kinga kati nzambe kende kokata likambu totindaka yo kaka justice alola nzambe kende kokutana mwana osamu mwana wa salite kutana na ye kutana na Zuma makambo ye azoloba ndenge azopiololaka azogangaka kutana na ye Yagola kutana na ye papa soki mbasu wana babeti eza etumbu oyo permettre parce que au hasard et pas dans les alakate nyonso pas dans les calculer yondo ndimaki babeta Yagola mbasu nzambe permettre ye mbasu wana emema ye ti na liwana ye po bango bazokanela Bellevue liwa eza na ngambu na ye Miss Lolo nenga lelaki bakuku bakomi kosignaler ba video na ye Yesu Kristu soka pe eza etumbu papa sika bakende na chaîne na ye ti na shit po chaîne wana eza na mafinga ebele bafingi mwana na yo amen.